Bagola bazara moi stress moko ya makambo bi président Matisi Mafuta président Matisi Mafuta mintu bagola bazara ko fâché fort avant to ko tamasana yo bete ba mo eloko mo poto doser baba mo na ke toujours together donc bagola na leta ba bagola baza fâché président Matisi ba Mafuta o ba décorer président ngati ba sa décoration bagola baza fâché to kitsa ba mafa ba together toujours mboka nde ya biso. Ah, mais il m'a fait les pâtres na pese mbote. Alors bah golo bon moi zalate. Ah ça. Ba golo nyo so basilika yoana. Abige ba golo ate. C'est vrai hein? Ah oui, nalanda ki pas sango abagi golo ya bongo azalate. Merci beaucoup. Ba golo nyo so bosilika ki boy ba papa Hervé awangani na ebino. Abige golo bongo azalaka na ete na ete so na yoka mabe po na yu na la golo ya bongo azalaka na ete donc botika biloko wana mokonzi ya mboka aza garant de la nation babiloko misusu yo kosala yango fere aza patrimoine aza mutu fo topesa bavaleur ebele tobatela ye fanatique kozala te na basentiment moko ya buzoba wana eza basentiment buzoba. Président de la République a lobby marambu na ye pe pour na ngape na mona yango eza nango normal c'est normal mais n'éviter bon donc si ba moni président pas ba joueur qui kuna président pesa mi tout kanda ko c'est normal Ismaël Mope leader fait rigolo abike ayebi ne makamona te bagola bongo bazate donc faut to créer bango moto pesa bango donc ils avaient fait rigolo pour na bango on est vraiment ezaka bongo on est là. Toto, un soleil qui s'élève tôt. Y'a qu'après on séché balarmé nanga. Longolanga na bolingwa tantôt plus tôt. Nakota château ya muna yoe. Double to bimi sanga ina ghetto. Ya bachara oyo ezozwanga moto. Po photo no ya pa meno ki sakamvula ya esengo. Et bongo présence no eleki gâteau. Toto égale double to, double pe ba sentiment ngato, multiplier bolingo, Elvis, Sugar Du ciel, akwea, tombé du ciel. Alex Ntima Kobo Sanate, Moro Tezoya, il faut qu'on explique mon qu'il est en catastrophe. Surprise quand ça l'aise. En tout cas. Surprise quand on a beaucoup dévoilé. Merci beaucoup. Merci. Les amis de Alex Ntima Bautalayo va soutenir Ngamakasi. On a un événement où ils ont Maria Pombe, Cordon Wasenga, Jitu Beno, Israël Nash. Et puis tout ça. Très bien. Dival Kassongo. Il y a Kassan complexe. Ok. En tout cas, merci beaucoup les amis d'Alex Ntima. N'engagez vous soutenir Alex Allah la Nadidas Arena pour assister à un concert pour la Wenge musique à maison mère. En tout cas, beaucoup de toujours vous en soudé bon moko pour la bonne marche puis la culture congolaise. Vous voyez Wenge musique les orchestres n'ont vraiment la surprise les alliés. Mais moroté n'a pas ce qu'on a fait un fond. Bolingo ya solo mama, bolingo ya nzambe, yelele ailele. Elu sangamara, ngana linga kayo, tango nyoso, seko kanisa yona komituna kae, sokyo linga kangai pena yebite, sokyo banza kangana molema na yo. Ilu 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 yango na kulinga lenga yelelele
yeba nalingi yo na bolingo ya solo mama bolingo ya nzambe yelele ailele elu sangamara nga nalingaka yo ntango nyonso sikokanisa yo na komitunaka ye soki olingaka ngai mpe nayebi te soki obanzaka nga na molema na yo ilu 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 yango na kolengalenga kavie The Queen amule ya solo yebaka o kavie molema na ngayo mabanzo mangayo yayo kitu kwa nzoto ya minzoto likolo uyo ya molema ya Santa Maria Ose longonia na nzambe mpe na mama botayo bomoi bwangwa bisolo soki ngai nazangi yo yango nakobanga o yango nakolenga lenga iyelelele. On est là, comme je l'ai toujours dit et je le répète que nous pouvons être 8 millions d'habitants, nous faisons le même travail, nous n'avons pas de mêmes empreintes. Donc avec Chancel Garbo, c'est la différence. On est là, n'a pas sur l'antéqué pour qu'il habite au cause à 8 millions d'habitants, tout ça, nous sommes moko, nous sommes donc on va dire que dans ma billet c'est la différence. N'habite la banda. Botangisi bama miso ya boke des adorations té mais nabi ke boleli c'est normal donc musique et ça kabongo comme cher de poule au moins quand est sauté le kolo ya bimaka ko kangae artiste na bino na zali wana donc tu as toujours un système à lumière comme je l'ai toujours dit donc toujours dans Tomber du ciel avec Alex Timi avec mamba bien mamba beaucoup tango ceux qui awate toyeka katoyeka ne toyaka babi les ali faux pour que c'est pas pour se retrouver bon to chaka numéro wana et elle est toujours continuelle mais c'est un biso artiste na biso aozalawana ba ope balingi ke mukomsu no yambe bokoma wasana yambe mukoni bosengi boye na plateau bovanzi donc bosani pe kale zakaka bosengi la musique demandée o alingi ba beteli na émission zo de cadon dans le betango bongo donc on est là je suis là devant l'artiste Chancel Garbo. Tu es là. Ah, je suis là. Bafano baotala yo batu balingaka yo et puis bamono sur le lo liboso na bango. Ba salutation. Ah oui, vraiment napesi bango bambo tebele partout dans le monde bato bazolanda biso à travers émission na yo donc artiste Nabino Chancel Garbo mélodie d'amour les chanteurs du peuple. Donc napesi bino bambo tebele. Il est là et puis batimisu ba oto na yeto yete tento yeba au juste na bato ba yeba yo na ba o découvrir yo talent na o ba tu ko découvrir ba yeba il est qui awuti wapi azalaka wapi est-ce que vous expliquer na ba yeba yo ba yebo lisusu qui est Chancel? Ouais, Chancel Garbo c'est un artiste musicien ndenka ba mo ba uti au mona azo beta guitare azo imba na ye Chancel Garbo aza leader président il y a groupe 100% mélodie. Donc Chancel Garbo azalaka na Congo. Chancel Garbo et ça veut dire quoi? Garbo, what is it? Is ngolo banini? Garbo, il a dit garçon de bonheur. Garçon de bonheur. Donc prénom na Chancel vie. OK. Donc on va bien nganga Chancel. Garbo, on est à sobriquet na nganga mom na sala. Donc garçon de bonheur et on est à de Garbo. Yeah. C'est vrai, ça se voit. Au banda wapi uta wapi bito batamuka mama obimi mais na bato bayebi. Ah ouais. Mais avant tout d'abord to ken vraiment na bozindo ma solo au banda quand on ndenge musique et banda nenta kokola na oti okoma bolelo est-ce que na tant moko mokia bato qui t'a vraiment ba question ko expliquer biso merci beaucoup. Ah nga vraiment parcours na ngeza moulaye parcours na ngeza moulaye na bandi musique moi moké na tanga na yemba rapé déjà na yemba na ba chorale parcours na ngeza vraiment moulaye na ndenge na zalelo. OK. Na ndenge na komi o na zalelo donc parcours eza vraiment moulaye na banda musique moi na moké. So to tali be ba série moko eleka ki to yebi ke to lo bakane to pasola teke pe poké dans TV za radio te il y a des moments moko boye tout le monde peut vibrer qui pembeni ya miel de son to bi ke rencontre ni saka blonde ni zakane beaucoup tana qu'est-ce qui s'est passé pour na bozana et to makamba après to basima mais avant tout d'abord. Oui, avant un peu dans salle pe ba parcours belé mais on les a passage nanga oyo et marka
na carrière nanga quoi parce que nazo temps wana to beti ba album préambule to voyager to ke ba Afrique du Sud to ke ba Angola to ke album bachi partout to ça ba voyage donc c'est ça les acquis rencontre moi boy li solongo la ramulaï na profiter pena pesana ni Tobi Massasa les paroliers mbote place aza donc to ando te ka ba chanson bon yo pese mbote te oui, non, le bel déjà est tout le monde ça. Ah, yo Rabino. On me masque la matière. OK, merci. Elle a fait ses pemboté, moi mis ça la place à Orlando, donc c'est ça. Tu as noté qu'à chanson avec Tobi Massasa, les paroles c'est wana ou tout Nazara nanga. Na jet set c'est pas vu na biso Ferrego là. Moi ba 2014. Ozara pe kuna. Ah oui, Nazara. Mais Nazara pe kuna. Nazo ça fait ba interprétation nanga na face B. Titi Nandepé Tozakana, président Miel de Son, place Simba. To beti album préambule. Donc presque avant ça la bena orchestre nanga 100% mélodie. Donc passage nanga ou Nazaki Zakinde wana. Ezaki so to landi bien et pas faire ego là donc abeta ki fo et Simba qui te kuna et pas ya Miel de Son na mon pe Simba qui malgré que ndene to bimi na ndenge moko mabe. Bimande donc cela faux kaka cela pas faux bobani na no pembe bobani ka ba pembe ni awa déjà mbamoko so bi ke on a bien d'origine nanga qu'est-ce qui s'est passé et puis ndenge bango to yokela kaka donc bande moko bien te faux kaka donc ba côté pour le même abe côté peut même abe après avoir kolongwe pa naye quand même reconnaissance des alaka no avantage na ba désavantage des alaka avantage na yo connais akini désavantage des akini et maintenant tu es seul au monde ngo ekindeni merci beaucoup oui avantage nanga connais alaka boulot fruit ya musala to ando sala ko répéter de 9h à 23h donc ba sacrifice wana donc okemba wana donc il on a bénéficié on est à Kokemba. OK. Kokemba. Na Kemba trop donc na Kemba fort kuna. C'est quoi tant que ça sur ma casse pour ça on a zalé. OK. Donc Kokemba souvenir même OK Kokemba. Kokemba. Surtout landeli bien na Kokemba na ni Kemba na pende le baki qui a été de 9h à 23h tanga don na benda na to. Au moment que Fako va de 9h à 23h, tu m'appelles bien en Zélande. Après, ça sacrifice toujours la vie. Kokemba, on a lobby ça, ma bête, parce qu'un artiste, il faut travailler. Ça va travailler more acharné pour lobby à fourrer bien. Donc on a bien ma bête, donc on a bien qu'il faut y avoir Kokemba, il y a un salinga sikoyo, nazala lelo, on peut nazala lelo, malgré nous on a commis on a lucati. Comprendre? Donc c'est ça. Des avantages des akilines. Des avantages des agités. Et pourquoi les agités? Pourquoi tu vas dans le bête ma solo au long avant. Tu avant tu na longa na moment na ngoi senga. C'est la longa avant. OK. Dès là ça là on ça les loté. Na longa moment na ngonga nganga mo na vai na bulate. Je dois aller. Maintenant tu es seul, poser que évoluer yo moko au monde ndenge nini. Ndenge to normal ke bon bana ko kamba bino to ba leader mo bomona ka leader fort bona parce que yo moko comme leader na ndenge no moko o constater nini na ko évoluer yo moko. Merci. Na ko évoluer nga moko j'ai constaté que nazo bax expérience mo boy au pe nazaki pe ko travailler pe na société mutu. Parce que maramwana ba mise batonga na bango ba leader. La na bango kasi batonga na batonga na bango atopesi bango nini batongo kaka ezaka insuffisant comprendre ezaka na bongo ezaka ça batonga aussi di kaka to mona ngo normal na mona ngo non tenga na tonga te po eza na nature na ngate que mutu mo salinga mabe na ya ndesi na mona so musique ata na ye so ka salinga mabe non yo lo bon na caméra poani et basilanga loroté et longolanga pe loroté et nanga na ga gabo nazo yemba les chanteurs du peuple bakolo bazondima batu bazo sepela c'est ça donc et longolanga loroté basilanga pe loroté OK c'est ça na na intérêt te ya loba mabe to malamu ndeko tunde mingi mingali nga loba mingi malamu parce que pour na mata avion na mata avion premier avion na mata na vie qui est comme international na longo na Congo na kebeta na mboka mopaya. OK. Comprendre na kepe na sala pe exploit to yemba comprendre donc c'est ça reconnaissance soit nezali. Et dans la musique nezali. Ma première idole na ngeza lokwa kanza.
Ok. Na ba idole ebele. Donc moto nyon 60. Na moni mikolo asali mo lo moko pona. Ah nenga félicita ki. C'est pas bon et sanso. Pas bien on vraiment ah kuna betano na telo. Mais pourquoi pas oui vraiment est-ce que ça ayoka moi. Tango zana bomo Tango makasi ezana nzoto Yebisa fami ki olingaka bango Liboso bawa Yebisa ba oyoyo kumisaka ye Lakisa lolango na yo Kozela te bakufa o Nasima oya kotanda mosolo Kozela te bakoma na bokono Lakisa lolango na yo Oh Yeah yeah Tango za na bomoy Lakisa bango motindo kani Yolingaka bango Yolelaka motema e Baoyo betelaka tolo Yebisa bango boye Shiboko nanga bikola be Oh nakupenda Mumezolange Fami nalingi bino Yo 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 Kozela te bakoma na bokono Pola kisa lolango na yo Kozela te bawa Sima otanda olo na lilita Yango wana lelo Yebisa bango boye Waneza famille featuring na vie nanga Fali Ipupa Aigle et Fanjo. C'est vrai hein. Wow. Et on est là. Mais qui t'a appris à jouer la guitare? Parce que Batimso va négliger. Il y a un artiste à se limiter kaka. Mais je vois que nous allons partout, ça pas longtemps. Nous allons découvrir qui est Chancel. Qui t'a appris? Tu as l'accent au bêta guitare. Au fond, pour nous bien non, ça va quand même. Ça va quand même. Na étant que chanteur, na simba peu moins instrument, donc instrument nanga on a simba ka, on a meka ko bete za guitare. Balaksanga nde bakanga do, balaksanga nde bakanga fa, kokanga sol, kokanga bakor, après ngamo pe na salle de recherche nanga et puis nde na yoka musique trop, na linga mingi ko beta ba instrument. Mais instrument on a préféré mingi za guitare. OK. Mo na za na maître, mon kutu nde na oluka nde maître. Alaksanga sko pe na kota vraiment na profondeur la guitare. C'est ça. Bazo na biso ne tozala dans babi que toujours trésor intello, babi que ozomona tozala Chancel est là et pourquoi pas Harry de Janeiro, Chancel est là. Donc Charlie Ladonia Mama Lopango babi l'américaine babi toujours yo so que yo tenga ma plein ndo c'est la coupe ça moi ba courage sur mais ce que zali babi ce que zali kuna et on voit toujours que dans la ezali tout est na katinao. Merci. Est-ce que au souka kana interprétation to il y a aussi des chansons toi-même au sala au so composa et puis au côté de ba studio to parler sur toi-même. Oui, oui, ngai orchestre nanga 100% mélodie, to prestera presque na ba manifestation tout. Mais pour l'instant to betana non ba interprétation, to betara de wendo, ti na génération les lo donc
mon mezolake famille nalingi bino shiboko nanga likola pe o nakupenda mon mezolake famille nalingi bino. Toujours été belle, tu as au moins ça pour toi. Tu étais naturelle, je t'ai préféré comme ça. J'ai ôté tes guenilles, que mes vêtements font des choix. À mes yeux tu brilles, je voulais que tout le monde les voie. Avec un pas dégueulé, on t'a changé. Les parents que de toi, dès que les enchères se sont mises à grimper, je faisais plus les poids. Aujourd'hui, je ne peux plus t'appeler, mais moi je ne peux plus t'appeler. Personne ne peut plus te parler de la femme de quelqu'un. Nakende kelasi pona nibikaite mokolo na makasi esimbi na ngokaite na bloka de fomalade longo na bakamarade ekokwelirena ata na maida na beta nintendo na beta mwanshido na tita mwandika na sakana na mayika na muka madame sentiment va jamais, na sakana na kimu, na modela maleko, ya 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 ya. Na kete kelasi, na moke mapasi, likuli dosi, eski kozala fasi, na kabola mikate, na sala piri bate, kukulu elombe, mwana nyao elombe, na beta nintendo. Mena segeli na mapendoe na muzula tumbuka na bato kongabuka na legera la fini na uyanga deveni pas mauvais souvenir je voudrais bien en finir comment les amis c'est les boss ou va nous faire souvenir je voudrais bien en finir soki oye place Tobeta ndeti na betara chaque samedi na commune à Kasavubu avenue Gemena secteur 9 à Sosa Chaba Sosa référence lycée référence lycée Motema Mpiko chez madame Ati Tondo Souciat Paradis na profiter na saluer venanga Ogi Okowe donc Souciat Paradis tozarana tous les samedis de 17h à 0h. Donc chaque samedi boyara bo se retrouver na betara de wendo tina kilelo. Mais na ça pe na ba chanson nanga. Dans la ba chanson nanga na zaka interpréter na composera pe ba chanson. Na travailler pe na ba parole. Donc on a testé moko ya chanson na yo moko de découvrir batala. Dès que vous êtes dans studio, on a préparé maxi single nanga émotion. Émotion Oezoya. Oezoya donc au sengi émotion ça combien de chants la 4 émotion ça a 3 titres. Mais banzembo za no ebele ba projet za ebele mais no bimsa non moins 3 titres. Attends la moi quoi avant Oleli avant go. Matin de bonheur. Un bon matin, j'étais encore au lit. Nayoki Chomwe so sonné. Nathalie montre, il faisait presque à 6h du matin. Appel à Bolingo Nanga et Koti. Moto releva kanga sans sa journée. Moto pesa kanga énergie à journée. Mongongo nayo esala kanga nde ba bien ma beauté mystère. Mimi mauvais si Angèle. C'était beau roman, c'est une belle histoire. Elle rentrait chez elle là-haut vers les brouillards. La kisanga nzela ya bolingo na yo kopi manga yango te. Oh, la kisanga nzela
ya bolingo na yo kopima nga yango te. Montre-moi les chemins de ton amour, baby. Ne me refuse pas, je te demande à genoux, Calvila Queen, à genoux, Charlie la donna, la kisanga nzela, ya bolingo na yo, kopima nga yango te. Matin de bonheur. Waouh, babi, matin de bonheur. Moi, il faut bloquer dans la couteau. Tu as un bateau de interprétation, tu as un taka biloko parce que matin de bonheur. On les a extraits. Qui vraiment. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Un bon matin, j'étais encore au lit. Waouh. Nayoki Chomwezo sonné. Nathalie montre, il faisait presque à 6h du matin. Appel à Bolingo Nanga et Koti. Moteur et les vakanga, sans sa journée. Au Rane Nogenda. Nazo Kawakasi. Abamunde yango la bine makambo yango na sa yango biso ma plein babi ya ming Dave Love donc il est Mr Love donc to ka bongo na bika banda ko CP là so babi ka merci na l'impératrice ka vi la queen so na libino chancel et sani et on est là toujours to baka to rappeler bino so bozation banda ko na grâce ya ye moko mon réalisateur Charlie babi yenda sa ke to ta banda ko na bino bo mona biso de to za ka donc so te pe merci na et ça peut que l'autre côté. Et puis, na quatre orchestres, tu encadres combien de personnes? Et ça se passe comment? Pour na oye bakozana bango pour garder bango dans ce mokwa longwate au garder ça et les kandeni au futaka bango aux un sponsor et zali facile pour na yo c'est comment? Merci. Non, ils ont facilité surtout que nazana nous c'est un peu de soutien partout dans le monde nous sommes holandais artistes na bino yo gérer bateau, encadrer bateau, ils ont facilité, donc pas suana, n'aille bien vraiment, n'aille bien mais en moins que n'aille que nazana monter maman reçu dans 800 francs, n'aille que nazana bateau, tout kabulata 50-50, bon bazwa, on a peinatika na en tant que leader président, non c'est ça, donc yango kana salaka. Ce qui est le sponsor. Makambe comme ça to comme est-ce que vous allez mbeli parce que tu que il y a beaucoup au bon maillot mon expérience en tant vous appelez na ba leader abunda ni tant comme à un moment où mon leader là tibizali limon ko boye à dit que leader il faut que leader zali abinote zali yanga boza la kuna donc comme ça est-ce que après bango ba Hollande pour ça marché petit kala parce que le talez anango talez zali ba sponsor ba roya kuta kanobiso to chama eloko maboko po do e mataka so pa après ça, et ça tel qu'on est au moins leader sous les lots ma pleine musique wana où tu na boya na ngati musique wana boya tongo musique on yola batu yo za ba mission ba responsabilité vraiment mais ozo cacher à concert moto ya voyage mo boy aux unions au goli au moko sans que on réfléchir à talent bateau ba sunga yo wana za motema mabe dans za musique o ngai donc nautika là au saate étant que leader to ebi que yo ndé mukolo cop so ozui ya moi mingi raisonner pe ba o travail na yo c'est ça musique wana ndé to que so au remarqué ba mission belé ba komi na bango ba nzonzinger parce que ba orchestre ngo revanda bo monaka orchestre mo sala kombo mais en soi il lauréate bon on a ba voyager ba beta ba concert mais ba pesa ba to loti ce n'est pas bon biloko neza bien té biloko na do yonga na boya donc on a boya ilonga na boya ya ngwana ki mission faut vivre na mantolo il faut vivre donc faut bakabela e non bon ce comme ça la motoki ozo bimisa mais pour moi na sala rango na bi ke muto abimisi motoki na e so esenya zo 100 francs na pesa 100 francs na e c'est ça. Est-ce que polémique c'est la musique que Bosoto et Matisaka to culture art et musique merci beaucoup. Polémique bon polémique ezala nango pe mabete mais comme aka mabe ndeso abiso na mona et bandé aux ongles sa musique n'a pas sima. Pourquoi? Parce que tout ça la polémique moi boy oh ils déloyal.
na place tout ça polémique mort loyal mais surtout ça la polémique bon de loyal oyo eza ta na sens té ba polémique moi boza ke beaucoup taratina ba vie privée ba musicien or polémique y a bien la musique eza de na yemba boye chanteur moi boza pe na parler ayo ki ngati po fona yemba koleka e na bimisi émotion na nga boye chanteur moi za na parler émotion au fona beta nze moment eleki yango c'est ça polémique loyale mais ba polémique eza ke muto osala musala ya bien ezomona na miso ya bato mais yo ozoboya yango kaka ozoboya yango kaka tina musisa donc okotina mena face boyo mais musala muto osala ezomona na miso pour aller encore plus loin okoti soutina ba vie privée na ye kofinga ye tala butu boyo donc ba polémique wana yango nde sikoyo ça musique sima et puis on a remarqué mingi chanson na mona ke polémique c'est comme si qu'il y a musique pour Congo za munene Congo za Kinshasa te to mona kanesi ke na vraiment ba Lubumbashi ska bozali kuna mongo mi bariki sana to anet na John Manix tanenge muto anza mayele abeti featuring na mutu nyonso oh ba mise na biso likolo John Manix abeti papa o me pas beta ils chantent très bien mais ce qui na niveau ya katanga kuna polémique ezala kate ba mise na bango ko tali bango to tanga ba kombo ba sanga na ba betaka so ko tepela man ba mbujima ezali partout Congo za munene mais kaka ya Congo ce ko bato bazana ba ville bisa mike bisa Congo ba profiter na biso ba mise na biso pour na basa la force na bango et net la minute to beta solo moto bi que ba gola bazara moi stress moko ya makambo abi président Matisi mafuta président Matisi mafuta mintu ba gola bazara ko fâché fort avant to ko tamasana yo beta ba mo loko mo poto doser baba mo na ke toujours together donc ba gola na d'abord ba gola baza fâché président Matisi ba mafuta ou ba décorer président Matisi ba sa décoration ba gola baza fâché to kitsa ba mafuta ba together toujours mboka nde ya biso. Mais il m'a les pâtres na pese mbote alors ba goloa bongo azala te ba goloa nyonso basilika yoana abike ba goloa te c'est vrai hein oui nalandaki pa sango abaki goloa ya bongo azala te merci beaucoup ba goloa nyonso bosilika ki boy ba papa Hervé awangani na ebino abike goloa bongo azala na été na été so na ko ma be po na yu na la golo ya bongo azala na été donc boti kabilo ko na mokonzi mboka ala garant de la nation babilo mususu yo ko sala ngo faire aza patrimoine aza mutu photo to pesa ba valeur ebele to batela ye fanatique ko zala te na ba sentiment mo ya buzoba wanza ba sentiment buzoba président de la République à lobby marambu na ye pe pour nanga pe na mona yango eza nango normal c'est normal mais n'éviter bon donc tu pas moni président pas ba joueur qui kuna président pesa mi tout kanda ko c'est pas mal Ismaël Mopé leader fait rigolo abike ayebini makambo na te bagola bongo bazala te donc faut to créer bango moto pesa bango donc ils avaient fait rigolo pour na bango on est vraiment ezaka bongo on est là. Toto, un soleil qui s'élève tôt. Y'a qu'après on séché balarme nanga. Longolanga na bolingwa tantôt plus tôt. Na kota château ya muna yoe. Double to bimisanga ina keto. Ya bachara oyo ezozwanga moto. Po photo no ya pameno kisaka mvula ya esengo. Ebongo présence no eleki gato. Toto égale double to, double peba sentiment ngato, multiplier bolingo, Elvis, Sugar. On est là et avant que la question, toko bete là ba aigle donc Fanny Poupa assez locomonco elle pour notre tombola culture et art na biso partout dans le monde avec na stade de France qu'on a événement moko ezali c'était qui un congolais hein ndasa qui full wana betaki pour na couper ça ba on puisque ba félicitations moi locomo ya Fanny Poupa to bango to marcher là bon ba pas ça to beti golois il faut directement comment bongo pour te faire la situation to ja na balance ba bongo bongo et peke na bongo
toujours donc babi Alex Ntima na bi qu'est-ce que vous allez kuna babi makambo ngo yango yo to bombi yango wanga yoka makambo na bi ke koto na kata bia kati po nini samedi to yakuna ngape na ozala to ke to buka bor wana donc to mona ke to soutenir artiste na biso mutu nyo sa to Afrique du Sud partout donc na babi ke Air Force One papa na Jos Jenga babi que artiste yeyo Mohamed Moleka le seigneur de la ville babi artiste Mohamed Moleka le seigneur de la ville babi artiste yeyo bomona makambo bomona botala et pourquoi pas mon vieil il passe bambongo de Djobo bi boaka bambongo l'artiste est là donc Bamba Nzabomoko toujours donc tozana bino babi l'artiste est là et ceux qui bobengi lelo ba numéro zali wana to kocha bobengi et puis ngana otya na contact na artiste c'est pour bongi azonga parce que zaki na Afrique so bongi to zonga pe liso sokuna bo produire na makambo boye donc nulle part ailleurs on est là ba projet nyoza nango o tamso za lobby lolo nzamba tomboli yo lelo comme na niveau to biso to kanisa kaka qu'est-ce que kanisa neti nini pona Congo na biso un jour quand ça quelqu'un m'a dit on s'en tombolinga non ça va pour na Congo c'est là yo to na yati bon j'aime mon pays j'aime mon pays naza congolais donc naza na mabele mususu te mabele na ngezaka Congo oyo na osepelaka na mboka na ngai et évoluer parce que naza pe parmi batou oyo et donc naza nelo mususu te na opesa bango on a contribué dans beaucoup de la musique mora bien éducative musique mora boye parce que culture et tombo la pemboka donc on a na kati culture wana donc et là on a obakisa pour na mboka nanga ezaka ko tombo lango sur le plan culture c'est ça au teki pe est pour nous tirer bango te c'est que le comment oui jamais seul oui na uta robeta chanson nanga jamais seul et puis na yozo mona lelo eza yanga minyoko na yozo mona lelo biso tutoza concerné mosapi ya suka lokolo ebeti libako ezoki soto mobimba nde kofuta douleur nango ververti na kati ya motema eza yanga eza ya ye eza ya biso nyonso pasi na yo zomona lelo eza ya ngai minyoko na yo zomona lelo biso tutoza concerné mosapi ya suka lokolo ebeti libako ezoki soto mobimba nde kofuta douleur nango ververti na kati ya motema iko yangu iko ni yake iko yetu ni yetu sisi wote. Merci beaucoup, thank you so much. Wanna don't together. Jamais seul. Jamais seul. Là, et Ali, je vous rappelle que et Ali chanson oh chancel Gabois de Gabois ça là qui pona bande qu'on a vu sur la est donc à ce qui peut bangote il est partout donc bozo moi déjà aux ababilo connaît moko donc l'artiste Azali complet surtout et puis Makamamalamu et Ali Koya. Si nous voulons chuter et le message n'est vraiment coupé ça pour le moment na ba fan na ba artiste balinga kayo baton bazo lando merci beaucoup. Ouais, bah amoureux de la bonne musique, bah mélode, pour nga fanatique na nga bien avant bah mélode. Vraiment. Bah mélode. A mélode aza amoureux. Merci mélode. Donc mélode aza amoureux de la bonne musique. Nga mon aza mélode suprême donc na oui ça va encore base à la passion. Pour na maxi single na bango ezoya émotion ezoya nango déjà kalaté. Mais entre temps bah programme na PC à chaque samedi. Na Kasavubu et puis chaque dimanche tozalaka na Lingwala chez Mistati Moshiki Goma chez Mistati commune na Lingwala tozalaka wana. Quant à moi na moni na Katsafu du Sud wana
na salué pe bato donc prêtre o bato briller la carte Afrique du Sud wana na moni nanu mon manager Christian Madova les vrais du monde président Fafa Liko Fafa président Cordon Yannick Mbayo Henri Ndonga la suite live président Didi Mampouya BBK Service Paul Ocas les Canadiens Ange Mandika Angola na maboko donc ye Angola na maboko Ange Mandika na pesi bambote belé Gelor Kanga international merci beaucoup Mohamed Moleka le seigneur de la ville nabi ki président banda tikanga raboy président Twando Solola mais tikanga na yoy nabi te vraiment so ezanini bala Charity Moleka président bala Charity Moleka na pesi bambote le manager Big John le manager donc basé belé guerrier Salato Poisson Kasereka na raison souné tobeta chez Poisson Kasereka wana donc base matongé Batunion Sodon a pris mon rabambote belé donc c'est ça. Junior la vie babi chancel de Garbo est là donc babi la vie de Junior babi merci vraiment parce que maintenant on se bendele pour na stade de France et pourquoi pas de babi kana kaska série kabwaki na Alain Poupa bokende kuna pona kolongo Alain Poupa l'ami de King on souvient nga na moni susu ngando Joe Ngando les crocodiles ngando zo yo kana elle la single tout ça quand to salaka to beta quand to beta na bi ke na bino vraiment match ezali bien pourquoi pas à Banque mondiale l'exemple à suivre babi yonde babi ayambo yonde makambo to atuke na bino pourquoi pas à Omeko Sumbu babi donc plus 1 babi tozali wana bomona ke na bossa na kate tozali bino toujours à bijoux pirate. Et pourquoi pas na ndetobika na trésor intello babi yende babi manager dato coacher makambo ko makambo za kaka bien chanson boki intello te trésor ngole intello mutu mo ya mayele quoi mutu na ngai na pese ba big salutation donc na moni souviens na bijoux pirate vraiment wolo na wolo l'homme maintenant donc on est là tout est avec vous tonton Chité un mot de la fin on a toi merci beaucoup un mot de la fin. Donc, artiste Nabino Yeyo, chancel de Garbo, Mélodie d'amour, le chanteur du peuple. Nancy Ngaba soutient Nabino. Contact en Gaïza, plus 243. Yawili Moucheni, plus 243, 89, 11, 37, 263. Plus 243, 89, 11, 37, 263. Na PCV Bambote, pas oncle Nanga Pépé Mabaluka, Ntilakanda Alphonse, mon Pépé, Olivier qui poule la machine en bongo, euro-dollar. Euro-dollar, toujours les colos, donc baza vraiment belé, numéro 1 en Wana. Tango euro-dollar, n'a pas son nom, maman il s'est bimé à Olivier qui poule la euro-dollar, n'a pas à Paris, donc prêtre, il y a des gars. Donc, numéro 1 en Wana. Plus 243 89 11 37 263 au Mélangaï na WhatsApp TikTok dans les chancel de Garbo Mélode YouTube nangai Garbo Live TV au looking up na Facebook au betka dans chancel Garbo na obima donc bah on est là, merci là vraiment te chiter là et là comme quoi bien on met la ta doléance donc na kati là on va pas ta souka mais on a top kabwa na binoté notre oyamba chancel numéro na ancien papa Charlie donc babi mon réalisateur à komango na ba contacter bo benga et ça peut bien ça peut le là on vous laisse bye bisous. Bateau ezali, ba avion, puis ba fusée, ba voiture, téléphone, terme de fax. Ngazoluka koyebesi kozali, ponga molimo, evana la kimia. Ba famille bangai pena ba famille bayo. Bazondi Mateo moto saliboye o meseni sakinga tous les jours peneno nini na sali wabandone ngalioni nakoma koyenga yenga pona kolukaya atana bando tumona na kasusu te
natrokaki na bolingo na yo. Bolingo na yo leo ni ekoma kronike na nzoto. Ata bachange makila bachange motema te. Ndenge nini nakosala mpona bosana. Boyo tia bapate na yo na mémoire na ngai. Bisika tu nakokende naza komona ya. Là c'était pour le vrai de papa chéri. Je viens faire l'homme qui a mis l'eau dans le coco. Ils sont soucis qu'on a dit ma conscience présence na yo. A tout choisi na eza appétissant. L'ensemble. Vraiment la petite maman. Doléance, on est là-bas, rien déjà, ne reprend pas. Naimoko Gidel, donc je vous aime beaucoup à mon vieux Roger Ngando et baba. Ouais, tomber du ciel, Akwea, tomber du ciel. Alex Ntima kobosana te Moro Tezoya. Il faut qu'on explique mon qu'il bah on a catastrophe. Surprise kaka zala l'aise. En tout cas, Surprise kaka na boy ko dévoiler. Alex, merci beaucoup. Merci. Les amis de Alex Ntima bautala yo ba soutenir nga makasi on a un événement oyo. Eza na Maria Pombe, Cordon Wasenga, Jitu Beno, Israël Nash et puis tout ça. Très bien. Dival Kasongo, il y a Kassan complexe bango nyonso. OK. En tout cas, merci beaucoup les amis d'Alex Ntima. Ndenge bo soutenir Alex Alala na Adidas Arena pour aya ko assister na concert ko ya Wenge musique à maison mère na en tout cas beaucoup nous toujours bo na soudé bon moko pour la bonne marche puis la culture congolaise nous boyebi Wenge musique les orchestres na bino vraiment ba surprise les amis mais morote na ko tongo ce qu'on a fait un fond.